eza azotanga kolalela te toleli mpe mingi mpona ekole kopapa kokata kobengana barwande kobengana kanambe wasi akimi nabengaka nyama nayebi te soki ayamba tozobenga ba oyo bazobonga bakongole nayebi te soki ayamba toyebi te soki ayamba toyebi te soki ayamba aboyi koyamba tomeka moto mosusu nayebisa bino komboka na mingi te bomoni ntina fo botinda bacrédit parce que tozosala investigation toza na posala bacrédit mpona kozwa bato oyo koluka kosola na bango kosala bango moral mpo bakoki koyoka mpe bachange position toganye bango tozela mokonzi mosusu ya armée ya Congo. Le numéro composé n'est pas attribué. Sorry. The number dialed. Ok. Zala meka numéro mosusu babombi bombi bakangi ba numéro na bango. Ce numéro mosusu 1, 2, 3, 4 27 4, 2, 4 nayebi te soki akoyamba tomeka susu tomeka ayebi miziki ya papa wemba toyebi te soki akoyamba azofete bakongole bazokufa ye azofete yamba s'il te plaît yamba s'il te plaît yamba s'il te plaît allô allô akati ezalaki bakonzi ya Congo ya armée bakonzi minene na boyi kotanga bakombo na bango tokozwa bango alors naza na psaume 110 premier verset balobi parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Bien-aimé, parole oyo ezali nzambe kutazebisa David abi vanda na droite nanga ngana komisa ba ennemi na o ba marchepied na. Je crois que Mototo a sa matable escalier. Escalier avant matango, il faut banana 1, 2, 3, 4 pour ce matin. Donc à chaque fois, ce qu'on a dans Zambé, Mototo sera un problème. Mototo sera ton magayo, Mototo sera au bondisayo, et ça l'inzamba zo livré pour au comme marche pied na, c'est-à-dire au matelaye, au matala mokomonaye, au tambola likola mokomonaye. Alors situation aux autres kalelo na Congo. Étant que Moussali Nzambe, et Moka Basolola Nzambe, il a accès que Nzambe a eu qui kolela yo, yanga, ya Congolais nyo sur le monde entier, à Moniango. Kabila azali Congolais, Kabila azali Rwandais. Pourquoi a comment eu président na Congo? Parce que Deutéronome 17-14 ou 14-17 Zoloba, na moko place. Partout où vous allez, vous irez
habité, que l'étranger ne devienne pas votre président ou votre roi. Si un étranger devient votre président ou votre roi, vous serez sous la malédiction. C'est-à-dire, situation est là, le na Congo, ceux qui le Rwandais, s'accaparent na pouvoir, Rwandais, nyokoli biso plus de 17 ans, Rwandais, bomi plus de 28 millions de morts, 4000 femmes violées par jour, bana kobomakoina, bazui service nyonso, bakanisaki bayeko vanda libela, bayeba kite ki Congo, Congolais asambelaka nzambe na bomoi. Mais qui a permis cela? Bible ezoloba, ezala mutu moko te, akokende na ndako ya mutu mosusu, akota na ndako mutu wana, soki akangi mutu makasi te. Soki na Matthieu 12 au monde. Personne ne peut entrer dans une maison, arrêter ou prendre l'autorité dans cette maison s'il n'anéantit pas l'homme fort. Or, l'homme fort du Congo comme pays, c'est l'église. C'est l'église de Dieu au Congo qui était l'homme fort. Alors, qu'est-ce que le Rwandais et tous ces gens-là ont fait? Ils sont arrivés avec l'argent, avec l'occultisme, avec tout, et ils ont acheté les musiciens, ils ont acheté les artistes, comédiens, le pasteur, tout et tout, pour prendre possession de l'église. C'est-à-dire, ils ont pris l'église en otage. Par exemple, Bobenga Ginga Semeno Batu Bele Bobenga, Bolbika Bundiwalesa, Alekisi Mutumoko, na télévision, que Mutuana Outi na poto, pasteur Salomon, la personne qui vous parle, le prophète 30 ans, a-t-il le poison. Donc les ridicules ne tuent pas. Walesa, Bavantir a saline dingwe soukite, normalement, ministère Walesa foi si la déclaration de dingwe. Et dingwe alobini, Azwaka Baktubaye Bana a utilisé Bakomo la banque. Tellement Monisco que na niveau à poto, Mutuakani poto et sa proverbe 30-30 na site na internet, radio, na TV, et moi utilisé comme on a. Le frère qui est venu témoigner en Europe, ou a outil poto ayekuna, na yebi été, tout mon anate, ni nandoto, to solo anaite. La sœur Tiffany même, un pasteur qui m'a mis en contact avec elle, kakawana, na janvier. Donc sœur Tiffany, na décembre na yebaki été, na landa rappel émission na été. Na landa émission kaka moko batindela kinga ya nani ya Sharufa. Et puis na émission muta c'est quoi le kola na yebi parole que mutu akoko c'est quoi tapé 3 ans na tala titre na lekisa parce que na yebi bible na kola na bilanda la ngate. Alors il y a un pasteur qui a senga sur nani nzela abi sero na za menacé par Walesa yo le kola babanga ngona Kinshasa sauver sero na côté là. Na mona yete to yebanité a yebi même adresse na sauté a yebi ndako na sauté surtout que nous ça la complot pourquoi Walesa zokosa. Pourquoi Walesa force à se ridiculiser tina niveau au kosa ndengwana kobe ça coûte réputation dans ngate pour bateau ba yebinga ba yebi ke ngaku na robo matani nzizité mais balobi ngana ke notier le poison. En réalité na Congo toza na posa Walesa kufate Walesa c'est akufa parce que apesa molimo ne pas satana Walesa zanganga azamutakisi témoignage quand même yedingwe ezola sabino ke Walesa aventurier ceux qui na la place à Walesa mikolo na olga na TVT na osa eloko mokote tito yoka na edingwe. Mais le col à les ridicules ne pas congolais, les ridicules ne tuent pas. Voilà à qui qu'on monter et qui ça va frère voilà même Junior tout na yeso raza sense so ngane to solo la l'air bazala ki kutna Tiffany na tikala ko yebete na mona yete eloko mokote. C'est-à-dire Walesa a prouvé dans le monde entier que azanganga aventurier ya wana na tika ki Psaume 35 et dit naïe parce que Walesa soka zaki sincère botu na ba famille koyogialo yemuta boma koyogialo yemuta boma frère bigilin yemutu alekisa frère azaki ko yembe power. Donc Walesa asala ba sacrifice Walesa zanganga Walesa fo atubela masumu et soka tubelite 2015 ma robeta parce que yo ko vu ko lukate o sale la nzambe na ba témoignage à lokuta na ko kosaka ba kabal tout et tout na tsengi boy so wi Walesa za musai na nzamba solo na yoki ke soko kosele makamu nzamba beta na yoki ke amenasa me ba pasteur mususu nzambe na oboma bango nzambe wana betanga soki Walesa za na nzamba solo masamba na nzamba solo unzambe wana betanga una kufa una zo problème mais le kola zo kosa le kola yemoko pe ayebi ka kosi na tiki Psaume 35 et dit laïe pe na robeta ka sous masolo na été parce que ça sataniste biso souci la bise za to bo makabila
Kabila na ba Rwandais surtout oyo bazonyo ko la ba Congolais. Voilà ça déjà ça kufa azana monde de ténèbres, azé pas Satan na ko s'occuper n'était. Même si Tiffany bazo ko sele makam. So botali témoignage en masolo tino sozo mona. Ozoma ke bazo monter pe ezo simbate. Alors il faut à changer ayamba Yesu. Tolobi awa Bible lobi na David lobi na tie yo na droite nanga po be ennemi na ba ko marche de pied na. Au moins tu wale sa ndenge azo banganga nenga azo sala ba témoignage ya lokuta c'est-à-dire nzambe azo talisanga ki apesi ngai na nyata ye et puis na nyati ye aza na sema kolonanga les tozo libérer mboka tozo na kin église ne ko kanga ba ko tufola ngo ba tufoli église ya baruti et puis l'église ebele fo kanga ya ye karate ya mamo langi fo kanga ya mutombo kalombo fo kanga ya Pascal Mukuna fo kanga ya mamo langi fo kanga. Parce que bazali église te bazali batu oyo ba sololi na soloka pour na détruire. Wana nzamba lobike vanda na droite nanga na kopesa yo ennemi na yo ba koma ba marche pied na yo. Lokola biso na poto to koma ikolela to koma ikoyemba ko gêner tala neti lelo décembre o mobimba message na ngeza ini nzamba lobaki c'est encore possible. C'est encore possible. Bien, c'est encore possible Kabila Longwa. C'est encore possible le Congo comme libre. C'est encore possible. Zonga na message le 30 décembre. Ils ont na Facebook, ils ont na chaîne de télévision. L'idée for Mamalata na Sentinel TV. Là, sur ce message wana, c'est encore possible que Kabila Longwa na lobaki yango. Lelo Kabila za. Kabila kimi na Kigali, Rubewa na Bizima Karara. Bake obata na ambassade ya Amérique. Ba Rwandais bazo kima bazo banga parce que ngonga ngo se koki nzamba lobi vanda na droite nanga na kokomisa benemi na yo to marche pied congolais ngonga ngoyo nzamba komisi ba Rwandais Kamere Kengo Ruberwa Bisengimana toute cette espèce de Rwandais wana oyo ba nyokola ba congolais lelo nzamba komisi bango ba marche pied na biso batokola ba Kamere batokola ba nani Mende nzamba comme si bango ba marche pied na biso kinkei mulumba azana mémoire mokuse tango afde les okota azalaki kosala lokola ministre Mobutu et il n'a pas compris la leçon. 14 ans après il redevient, il tombe dans le même piège. Ba engambe do bato mayele baba ba kamanda ils ont travaillé avec Mobutu, ils n'ont pas pu comprendre d'être sérieux avec eux, de redevenir sérieux avec le peuple congolais. Les lorsque bosuka banda ko bosombaki ba nyonso ndako Zakari tu et tout bokenwa ngana sengi kaka na ozwanda kwa Kengo place manga funa la kimia na musala na sali za ndako kwa Kengo et Kengo na kisa Mende place na bino uzanazo vous on va pas vous tuer bino faut vendre nazo batie makabu koto batie lion koto yope batie na cage parce que vous méritez uzana ba cage. Alors na boyo sabino likamoko nzambe atie ba congolais alobi lokola bozomi na droite nanga na pesi bino benemi na bino ba koma ba marche pied congolais ngonga ngoyo mwana Kinshasa bino nyonso bozana Kinshasa bobanga te nzamba zana biso ba étudiant force botelemi nango ba étudiant ndenge botelemi force wana za nzambe na sepeli nde bolobi te bokotika te parce que makila ba camarades na bino bakufi. Il faut en finir avec les Rwandais, il faut en finir avec ce régime parce que ba bomi ebele ba massacrer bino. Or avant ba salango bakangi église en otage, église Kimbangi ce soit toujours révolution. Donc, érotique à l'église qui m'a dit que changer en tête parce que les églises satanistes et sali ba sacrifice et belé koleka oyo kabila sali natamuke. Alléluia. Nzamba lobi vanda na droite nanga nazo komisa benemi no marche ba marche pied nanga. Ngonga ngoyo na kikongo balobaka ntangi ifweni. Ba shwali balobaka njeo leo na chiluba na ebite so balobaka nini. Na français balobaka le moment est arrivé, c'est encore possible. Kabila zali bangate, Kabila zali libendete, Kabila zalaki mwana ya Rwandais, ayaki Kinshasa na bota basoda, abotama atanga na Kinshasa te, azata na collègue ya classe te.
ayaki au lieu comprendre grâce à Nzambe outi na nulle part okomi wana. Il pouvait être rwandais à la président ba congolais si au moins a respecté les congolais, si au moins a tongaki, si au moins a bongisaki, si au moins a payé bateau électricité. Mais lui qu'est-ce qu'il a fait? Aye occupé biso, aye aboto la kivoitia ba rwandais et simbité, aye na ba poison, aye na ba machette, ba mbeli, système ba rwandais, ya koboma, ya nyonso, aye na mona Kinshasa et puis azo diriger na défi. Ouais, au courant ça la 14 ans. Mais 15e année pour aussi battre na Congo ça ne marche pas comme ça. Et ça en 1959 ba koko na biso ba papa na biso ba telemelaki ba belge bazaki bien organisé bien armé que toi Kabila. Alors tu n'as pas compris la grâce de Dieu, tu n'as pas compris le temps où Dieu t'a visité. Tu pouvais être un bon président du Congo aux agènes aux ana papa te moi na makangu on s'est retrouvé wana. Alors au kukai ko orienter ma solo. Au courant qu'on fout à chaque Congolais bon on a qu'on tonga ba immeuble, qu'on tonga ba nzela, qu'on tonga ba école. On lobby 5 chantiers dans 5 chantiers, on tongi rien. Ou embellir ba nzela ou ezalaka. Hôtel du fleuve, et ça c'est ses aides. Tu n'as rien construit. Mobutu nous a laissé parler du peuple au place yozo de nous pour régner pour changer ba loi. Article biso parler du peuple, article biso pour maréchal, article biso stade Camagnon. Toi qu'est-ce que tu as construit? Alors ngongango yango peuple congolais. Bo bang loko bokote, bo bima, bo sakaje, bo sala nyoso boko sala parce que ngonga o Kabila Nzamba livré bisoye. Bo bang loko mokote boke na force o faut boke nango parce que na ngonga oyo baza terre lokola mpuku akoti na kati ya libulu. Biso toza basali na Nzamba. Nzamba yebisi biso bo bima. Nzamba yebisi biso bo banga te. Nzamba yebisi biso bo kende. Bo venger makila bandeko na bino parce que Nzamba lobini na kotia bino lokola nani David alobi awa na psaume 10 alobi na psaume 10 anatanga ngo susu alobi psaume 10 psaume 110 alobi l'Éternel parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis mon marchepied. Pour la ennemi na yo, pas comme marchepied na yo, il faut ça la droite ensemble. Oppose à la droite ensemble, il faut respecter tous les 10 commandements, on être de nouveau. Baptême, il y a maille, baptême, il y a piscine, il y a lac, il y a maille. Tala lelo ba Rwandele ba yaki na Congo balobi awa toyokuta bandako na ba raki na ndako laki c'est-à-dire ba benga piscine na ndako. Lelo ba piscine na ba tiki yango. Bo régner à 14 ans. La richesse surtout à Congo, Rwanda comme le premier pays à exportateur à coltan, or na Rwanda coltan zate. Mouzé Kabila avant que la guerre sera longue et populaire, maloba moué. Lelo auto suiwa. Kengo n'a pas pu compris que vous avez même Congolais na makilate, au koma Congolais na baventure. Mais au lieu d'ingamboka oyo commission mutu, mboka oyo epesio nyonso yo o aïr mboka. D'ailleurs bandeko oyo ya Belgique batika kia yo ba beta ka yo minu ka tika ba sa guerre. Jour wana fallait ba tobolo ton acide. Acide ba tobolo pas oko kufa lokola mbwa. Parce que kengo zo mérité te kufa lokola mutu. Tala mabebo ni osali na Congo. Tala mabeni ni osali makolo. Tolo ba mutu lokola Boshab. Tolo ba mutu lokola Matata Mponyo. Tolo ba lokola mutu lokola Gizenga. Gizenga, toi tu as dit que tu étais l'ami de Lumumba, mais tu étais l'ennemi de Lumumba. Parce que toi tu as supporté les Rwandais. Tu es comme Obenge Mouane. Depuis quand Mupende a botaka Rwandais? Mupende Boulambi Ndanzala Matombe wa Mukwata. Mupende abeti sifflé pour Nzala Matsange Kangi. Vous sali plus de 5 ans na primature, au Bongisi Gungute. Obongisi pe Kasai te po ba pende ba uta Kasai bokima Kasai ya ngombo ya bandum obongisi te attaque kwiti bobongisi te mais ozo supporter un étranger alors ba kinois nzamba lingi bino mingi bolela te bobanga te ngonga ngo angoyo obi malibanda bo venger bandeko na bino bakufi bana mura na opesa bino conseil tenir bokosala pona bango o tu bokosala bosali ya kokalinga ya kotokisa
nde tolia masango masango so lingo tumbiango so lingo kalingi so lingo tokisi so nyoso oyo salama yo yela bino yeli bino parce que ba mboka tie ba ko ya ko sala loi te na féliciter bino ndenge bo tumbi Kofi Central mais bo kan sape que vieux beaucoup le paix ayemba bo visiter payer ngonga ngoyo ba tutu ba lia mbongo ba étranger ba kofuta parce que nzambe a livré biso bango tala bible lobia soki moi ezoya boyeba ke moi yali soki pe mbule ezobeta boyeba ke mbule ezobeta mais ndenge ni bozoyeba te situation makambo ezoya génération boza ndenge nini abi génération oyo bozala kola bana bavandi na libanda ya foi babeti musique bali kobina te babeti kebo bali kobina te bayena masanga ya komela bali komela te bayena mai banager bali konager te balingi nini génération oyo ezali génération faut kopesa bo moyo pa nzamba parce que nzamba lobi nini vanda na droite nanga ngai na kopesa yo benemi na oba koma ba marche pina to sali boy jeûne prière to leli to gangi pour nzamba visiter bino communiquer très important bana basi ya Kinshasa pasteur Soni Kafuta Rockman Kizamina Kankenza Léopold Mutombo kisa Walesa na oyo mwana ya Sikatenda Neema soki balingi bino boboya bazotambola na liwa baza basali na nzambe bapembwa baza na makambo mabe na kati na bango soko meki kosa couple na bango vino oyo bebi bana basi boni bakufi likolo kolanda bango bana basi boni bakundami likolo na bango bakabwana na nzambe kala bolinga bango te baza ba serviteur mabe nzamba tindaki nga bazongela ye nzamba tindelaki nga Soni Kafuta kie mon père Kizamina kisa Léopold Mutombo bozongela ye mais ayebisi ngai Walesa konga azobenge Walas boyebi ntango akala tozali na moyibi moko balade mo baza obenge Walesa aza moto ya misala mabe Walesa moto alekisa bato awera alekisa Pichu Mwanza nalo Pichu Mwanza alekisa nani Gile Mwanza alekisa Gile alekisa musicien wera alekisa bato ebele mai kalamba ekutu atravara na kisi na ye bokendaka biloko na ye te bolandaka mateya ne te parce que aza nganga mpe nga na livre ye psaume 35 edile na ye soki mpe na ye e na lancé un défi soki aza paster ya solo moto asalaka bamiracle ndenge abwakela bato bambasu ndenge akima na kindoki na Mbujimayi parce que akima Mbujimayi parce que azaki ndoki asalaka badelivrance na bakisi ya Mbujimayi c'est un sorcier soki atie tembe ngai oyo nalobi proverbe 30-30 pasteur Salomon depuis Angleterre mokonzi ya bapaster nyonso tu soki aza na kisi ya solo soki aza na nzambe ya solo abwakelanga mbasu to nzambe wana betanga mais ngai en retour lokola nazosalela nzambe ya solo nzambe oyo alobi vanda na droite na nga po inakomisa benemi no marche pied ye akomi marche pied na nga na banotambola likolo na ye ndenge Kabila akimi église na ye bakoniatango ndenge ye bakoniata église na ye bakoniata pe église ya Baraka parce que Baraka na bakankenza baza basorcier banganga. Alors Congolais, félicitations na démonstration bolakisi bobangelo ko moko te bokende na puissance en Nzambe. Sœur Tiffany ko bangelo ko moko te na yebi yote na mona yote à part na ba photo bien sûr mikolo to so mingi na forme ko répondre eloko moko te. Ben émission to salaki e buki Walesa et pesi e pasi ya momoni atindi bato basa ba témoignage ya lokuta. Biso to tiki Walesa basi sana dossier na edingwe. Walesa akosi na edingwe makamu. Edingwe alobi Walesa akosi. Sikosoka se akosi na edingwe. E bongo na ngai awaya lo ba vérité doraza muta lokuta. Normalement mukolo oyo edingwe apesa ki témoignage ki Walesa akosa ministère ya Walesa pe suki wana. Mais le corps a besoin d'entendement spirituel te ya mwana moye bo comprendre makambo zate. Nzambe nanga apambola bino, nzambe nanga azana bino, esenge na bino boyeba ke to komi na tango
moto ya nzambe ezokita ezovisite eza sutama kolobaloba te tolobi mpe mingi oyo ekomi ntango ya kotelema kopapa kokata ezali parole moto kitisa moto yaya ezikisa misala ya kanambe na kini moto kitisa moto yaya ezikisa misala ya Kabila na Kongo. Dressons nos fronts trop longtemps courbés, même dans l'hymne national. Yaka ko bandelo kwa sika na Congo. To ana nzembo. Boyoka mokala. Recevez, boum. Moto. 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 Kabila Kimi Kinshasa. Camarades, oh, vive les étudiants de Kinshasa. Soldats congolais, banda déjà repousse la première d'un peuple. Toyebi ba o nyoso ba ba traite. Kabila akimi na yote azana villa na ya Kigali, azo nager, azo mela diamba na ba masanga makasi. Azo kanisa 14 ans soleil na Congo. Loboko na Nzambe likolo na Congo, loboko na Nzambe likolo na ba onyoso babimi, loboko na Nzambe na ba famille nyonso et père de bandeko na bango. Nzambe apesa bino makasi po baza ba héros national na ngonga opportun toko tombola bango tosala ba monument pona bango. Elonga pona bana Congo, elonga pona bana Masina, elonga pona bana Tchangu, elonga pona ba étudiant ya ba université nyonso ya Congo. Nzambe na nga mona bino. Na kombo na Yesu elunga 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 moto kitisa moto yaya ezikisa misala ya Kabila na Rwanda moto okitisi moto na kini tala Kabila lelo akimi Kinshasa moto kola bifanda na droite nanga na kokomisa benemi na yo ba marche pied so moni mutatonga kayo mutakoka présence na yo te mutu alengaka soki yo zoloba atonga kayo
akokaka yo te nzambe azotalisa yo ke alivre yo ye okomatela ye okokoma mokonzi na ye. Merci kimia na yesu ezala na kati na bino. Elonga na victoire, elonga na Congo, elonga na baétudiants nyonso, elonga na yo esika nyonso ozolanda nga à travers le monde. Bye bye.